Kongolosa na mutema lokole lima, Kongolosa lokole bande ya mwindu. Mutu aza na pasi bozoya ole bosungu, bozoya bozocho na biso, totambola kamabe. Ba ujano yo bozolinga. Soki bolobi bongo c'est que ndé mama chaque kufu bobiso to ole la te. Poto ngana kana tanga pasi. Donc c'est archi faux, sauf que oui, chacun de nous, tout ça va président, chacun de nous basana engagement na bango. Oso comprendre, donc il va vraiment moi passer au moins dans moi groupe what menatango matanga boye. Oso comme on attend matanga boye, c'est d'arrêter tout pour te rouler la maman chako. Nango ba futilité donc toi n'a pas c'est parce que mère za icône hein. Bonjour, bonsoir, chers internautes, bienvenue sur Cléboa, la chaîne des familles, une chaîne éducative. C'est bellement votre humble serviteur Boa, Lubanga garçon capable, mon Agitambo et Tongo. Abonnez-vous massivement dans Cléboa, chaîne Européenne Sabino actualité bien, Européenne Sabino nouvelle bien, sur plein tout, artistique, culture, n'y surtout. Alors la Cléboa, vous allez discuter. Mais avant de commencer, on va s'embêter na muto a une opportunité à coller la chaîne qui toko oyo. Merci à Cordon Franklin Manciala, Merci aussi à Maman Pichou Mangaya la française. Maman Pichou Mangaya, merci beaucoup. Et sans oublier mon ami de tous les temps Salomon Boyo le leader. Hein? Salomon Boyo le leader, mon ami de tous les temps. Tout ça bon na quartier à Matongé na commune ya Kalamu. Toye tolali tolamuki tukikaka kakemoke betina matoyi. Maman Chako akufi. Et ça dit biso passi comment on a Maman Chako akufi. Azali icône ya théâtre congolais, azali icône ya cinéma congolais, azali ba maman oyo ba parta ba jouer trop, ba sali trop pour le cinéma congolais. Et ça passe pe mawa. Binomo bozo mon famille zolela, ba artiste bazali, passi ezali, biso tout ça ba musicien, ba artiste, ba journaliste, to ko kabola mawa na famille. Donc mes condoléances à tous les artistes, mes condoléances na batu tout oyo na Congo mobimba na citoyen congolais tout pour na Maman Chako azali mutu ya batu azali na ba fan na bande ko lingaye. En tout cas vraiment et ça vraiment passé. Et ça vraiment passé, c'est triste au moment na Maman Chako wa kende kaka boye. Maman Chako ke kaka boye otiki biso. De génération en génération nana joué na Maman Chako te. Ba génération et théâtre ezo joué na Maman Chako. En tout cas ça vraiment passé. Les autres personnes vraiment pas pour nous rôle là. Maman Chako open manakimia. Mais ça rare tout bungisi le mot ya munene na cinéma congolais. Tout bungisi le mot ya munene na théâtre congolais. Pour mutu lokola Maman Chako et aux autres temps belé pour na azonga les sous na cinéma congolais parce que azali icône, azali pe modèle na cinéma congolais. OK, azali trop na cinéma congolais. Et ça vraiment passé. Tout comme interview ya moko na moko. Ozaike abelaki nekaka minu na machako abelaki minu akena hôpital à ACJ ozara na limité ndeme mieti na liwa. En tout cas ils a participé mawa, ils a vraiment participé mawa. Toyoka moko na moko tokosola vraiment tokosola na famille tokosola na ba artiste tokosola na batu nyonso boyoka ndenge Maman Chako ndenge apesi biso mawa ndenge tozolela. En tout cas ils ont passé mais ils ont zela na biso nyonso mais ya pas ça rara ke obungisa mutu lokola Maman Chako o aza modèle o aza icône na théâtre congolais pe na cinéma congolais. Tout continuer to koyoka moko na moko. Vous avez dit toujours continuer toujours na passe ya rolela ya maman
Chako oyo apesi biso mawa apesi biso vraiment kolela. Bonjour Jimmy. Ah soda na ngai talaka to saba bonjour na yo. To sa toujours ka rolela. Mes condoléances. Merci. Sango wana yo ka kondeni na mato ya komona mama Chako akende. To za na tournage. To za na pasteur nza na tournage écoute en face na biki okatsa boy. Tanto yo ki ka non limondo bino bo tourner neni ga ko to mera kati mutema. Liboso no président Mama Via a komenga no limondo bo publier na mutema po ba réanimer pe mezana. Atobi ok to continuer tournage mais tambo ben deuxième appel va bi siko na kati mutema. Je dis parce que mort sibita boye. Et ça biso passe makasi. Parce que talara mère tout la mère vendredi na tournage, samedi to tournage qui dimanche à côté de prière, lundi qui HJ. Car la mère a bien à tourner vendredi, à tourner samedi. Dimanche qui prière, lundi faisant la tournage, mais non na que pour carrière déranger nga balongolanga mino. Tabaki rolongo la mère mino. Balongo les qu'on a HJ hôpital munene bo espérance za makasi. Bolongo le mutu mino misato. Mais il faut que ça ta calmant. Parce que ma mère va tourner semaine plein. Tant qu'on tourne semaine plein, il y a qui va venir pour les. Bah d'ailleurs va bicolo. À tourner on sort tourner 10 tableaux dans la journée, 20 tableaux dans la journée, et dit va venir pour les parce que pas coller déjà ma mère va salir trop à coller. Parce que toi va coller on les mino misato na ba HJ. Moi calme faut aller là bien. Yango te créer babiloko tande tozangi mama tande tozana plein na na yeto kati ba activité nyoso tolela na ye message numéro pesa na famille OK babungisi maman Chako parce que azali icône ya cinéma congolais to perdre mutu moko ya munene na cinéma congolais OK pour zonga yoza sous temps message numéro pesa na famille pe na artiste nyoso star mais cette profonde en les aratos allons toujours ensemble tolinga na kana batang ote comprendre tolinga na batang ote soka ba ben mais moi c'est tout kutamani to moni limondo nani te tous à l'ensemble tous les la mère azai icône mère azai biso comprendre famille ne base toujours fort tous les la toujours na bango to contribuer to participer to kuna mère bien maman si la pas la papa na ye to zala kiwana to uti kutu matanga ya jiba ba comédien vena biso nani mo pembe bo to leli na ye le pétole la maman Chako ta maman Chako kufi to ticket na manque neto esco a na résidence na ye to sera programme asuka pote bani to rosa. Merci beaucoup Jimmy Limondo mes condoléances toujours partager ga ma biso no sona ba artiste na ba musicien pour azali mutu oyo atiki biso pesi biso pasi et tout moli ba potati pota we banema ko kauka ezongi li 0 il passe à makasi. Merci beaucoup bonjour président Zouma. Oui bonjour papa. On est sur Cléboa TV, chaîne de famille, une chaîne éducative, chaîne où ça sur l'actualité bien. Président Zouma, tu as dit que tu as dit maman Chako akufi. Vraiment ça fait très mal. Ça fait vraiment mal. Donc surtout le baboy, le baka pour le bac. Au moins on a un sac à tournage. Donc tu as 4 tournage. Donc tu as un pota makase de di kambala na kaukite. Dans la pota makasi na mitema na biso tozo tuna nzambe atako to liwango lokolo ezaka ministère ya nzambe mais nzambe a changé ta ministère on a elonga quand même côté na biso parce que oya koyi c'est un maman pour na biso oya kei aza vraiment monument pour na biso donc et ça lui vraiment passe na makasi za ko akaki mo ebetisa matoi ya ko perdre maman Chako mais balobi bino ba comédie bolingana na tonga matanga bokutana ande bino nyonso mais tonga matanga ezate mais pour bokutana raté non c'est archi faux. J'espère que oui, Kolbaba Comédie, toi, on a bolingoté, c'est archi faux. Place Batoubaza, ma bezangate. Bref, on est tous dans la plateforme, tous dans la ANTPC, tous dans la Maman Chako, tous dans la Pakosiko, tous dans la Afar Yaba Maman, tous dans la plateforme Belé. Sauf que oui, tous dans le tournage. Le Lomoni, la chaîne YouTube est tellement belé, nous sommes sollicités partout. Tant Penza ya Bisoto Koutana, et ça vraiment. Donc, tant vraiment Bisoto Koutana, et ça vraiment. Donc, quand oui, artiste comédien, tu as un passe dans ce que tu comprendre. Ceux qui veulent bon, c'est que maman Chako kufi bobiso to le laté. Pour tu as passe. Donc c'est archi faux sauf que oui, chacun de nous, tout ça va président, chacun de nous ça a un engagement na bango. On se comprendre. Donc il va vraiment moi passe au moins dans moi groupe WhatsApp mais natanga matanga boyé. On se comprendre natanga matanga boyé, c'est d'arrêter tout pour tu rouler la maman Chako. Donc c'est ça.
est-ce que bolingo na biso ezalaka so moto akufi? Donc bolingo na biso ezalaka so moto akufi te. Malade eza baartiste ebele babelaki bauti obela oyo bino boyebi te. Président Masumu azalaki maladi, Yann Dimos azalaki maladi, on était là. Et ça c'est important te soki mama chako lokola bandaki kobela boye nde balongo ndenga ma mine bano déranger soki toye toya ko filmer yango. Mais non, c'est archi faux. Vous comprenez? Tout ça na bolingo sauf que oui na uti olobango awa. Bangagement est tellement ebele muna mutasana makamuna osala. Donc c'est ça. Merci beaucoup président Zouma, mes condoléances alors. Merci beaucoup. Okay. Continuez toujours avec Cléboa TV, abonnez-vous massivement. Et bonjour papa Richard. Bonjour. Papa Richard, tout le monde artiste belé awa pa mama Chako. Oza ki toleli to la muki kakimo ke betel biso na mato e ko perdre mama Chako. Ozo ki sangongo ndenge na mato. Bon, moi personnellement mutabenga ezai Serge parce que dans zela na tournage nanga. D'habitude Serge azala ponctuel. Maintenant la moni RL qui na bengi. Oh mais frérot Zawapi. Oh toi tu n'es pas au courant avec quoi? Oh mais non, maman Chako vient de mourir. Oh. On a eu sango malade de maman Chako te bon. Nous sommes obligés en tout cas aujourd'hui là Batunyos va y tournage de Katani. Ouais na moni batuning bazana ba tournage ba même na ba sac na bango bilamba ya koyoka ki maman Chako akufi na problème ya carie dentaire. Bon. Nga personnellement na lobby. Je dis selon Otoyoki. Les amis. Mais il faut aller voir le médecin traitant naïe pour nous confirmer les Cambouana. Parce que je suis devant la caméra, je ne peux pas dire n'importe quoi. Et ngai na linga rumeur te. Oto yoka na musika, toye na lieu ya deuil. Et si comme tant ezali makama eloba maebele. Mais vrai cause aliwana ye mo mutaye biango na monga oza o soigner comprendre c'est dans ce sens là message ni no presse na ba artiste pour bino ba comédien boko ma biso ba comédien to koma soki matanga ezali to ya relaxara bilamba ba mituka ba beauté marambutu mais message ni no presse na ba comédien tout bazo landa papa Richard et tant que doyen na musala o et que muto sala trop na musala o parce que voilà. Ndena otako tout à l'heure, ngana za prédicateur te. Mutu moko abosani likamo aliwa azate. So mutu asepeli ayo relaxa bilamba. Ayo relaxa bilamba. So mutu asepeli ayo kabola mawa. Ayo kabola mawa. Mais elo mona oloba. So kina nous opéra être cherté. Oye ba douleur ya liwate. Maman Chako, c'est pas la moindre personne. Maman Jackie, Serge tout à l'heure, elle était la maman de tout le monde, la mémé de tout le monde, à toute génération confondue. Elle était la chérie de tout le monde. Moi, personnellement, j'ai joué dans ma film Belé, j'ai joué mon bal à Chako, je crois 2 ou 3 fois. J'ai joué Bokilo Naye, j'ai joué Mona Naye, j'ai joué mingi penana Chako et kozala pasi po naya kolela Chako pona lakisa elamba ngopena olakisa ya ndeni pona zana ngana ngote donc elamba oyo oko betela tolo tamsu ndeko mobo ya atiango rido ndako na ye donc tina moko ya koya pona bongo ezate mais le seul conseil que je peux donner na ba artiste ezali liweza pona moto nyonso lelo mama Chako akufi alaka bisote ka akufa sikonde toza boy awa toza ba humain hein et loko tokomi ko banga kaka zanini tolali ese tokolamuka na étape tozali tina moko ya kozala na ba rancune na bato ezate maladie pesoya tala ba Covid-19 maladie zoya ndenge na ndenge justement parce que vous parlez de ma Covid-19 tant on va confiner le monde entier nani oyo arolobaki abiki pona makasi na ye
azate. Donc tout tika na biso komi mema parce que biso nyonso defa souffle de vie epa nzambe. So mokolo pe malobi azwa pe mango osamba te po aza mokolo nango. Donc tozala malamu tozala simple ndenge ndeko nanga Baptiste alobaka na la validaire tozala simple totika orgueil. Mama Shako oyo nani amona esika Mama Shako azo tourner atala nombre bilama Mama Shako a changé. Mais elle est partie, elle a tout oublié, azo a sauté. Vraiment paix à son âme. Mes condoléances dans les bota naïe. On est sur Cléboa TV. Tolali tolamuki toyoki sangwama kake beteli biso la matoi ke Mama Shako Kufi, icône ya cinéma congolais, icône ya théâtre congolais, et tant qu'artiste, et tant que sous maman, et aussi qu'on est na matoi. Nandime te babenga téléphone na tongo Amelia Mama Shako est-ce que akufi ba otuna ngai ngabite pona oke na ngasango te na lali na lamuki na oke logo te ne ko benga lisusu muta bisinga bite e solo Mama Shako akufi na kokaite tema na zaeli ko ambetu na lamuki ka bongo na lati bilamba na oke na hôpital HJ wana na ze émotionné ko yoka lokola mutu lokola Mama Shako icône. Mama Shako aza muta génération na ngate na benga e mama na tina aza mama moko à part no théâtre na vie privée na ngai na nozo eloka mama aboti ngai po aza na ba conseil Amelia moi ça za kaboete Amelia moi ça za kaboe na vandi na mama au trône na ba témoignage belé au pesa mama oyo a tourna trop na groupe na ngai trop même trop a tourna trop naza sona na tourner na tel maman nazo na maman akoma lokwa actrice na ngai lokwa maman na ngai dans nyonso na mo ndenge na lobate maman oyo na ebite sopoto na mutema ekauka pona maman ona ebite mais lokwa nzamba akosola mutema bato akonsole mutema biso mutema molimo na epema na kimia bino ba artiste comédien bolinga na raté bozala soki matanga eza football laksa bilamba bo laksa baji ba sola parfum ba beauté otale longi na nga bien nete so na maquillage na suki maboko pour la maman oh je peux faire n'importe quoi pour à part théâtre de façon na aucune répétition tellement nzela ka nzela moko avec du stade pour na répéter ka na matonge au monaka so na oti répéter na kiti natali maman natali papa de ba loka ba parents na nga tana zo ka kermesse na matonge a oyebiti maman ndo ya mingi donc la vie n'a a contribué trop. Donc trop. A joué tellement mingi le film mingi na sala film mona la prophétesse. Ma Teresa ou ça combo ya film on a le jour le plus long pour ça là 2 ans na TV. Mama Shako na ba témoignage na ko ba no pesa ba témoignage Mama Shako héros ti lobby. Amuto moni des photos lobaka mutu so akufi tolobaka bolamu na ye azalaki malamu tobombi mabe ya Mama Shako na ebite na mona na ngango te na mona bolamu na ye omona esanga Amelia mais omonte koto osali mabe ba répondra des femmes bali pe boete na mama tobela attention makasi na yo tala mama langa to vandi ya mukezalaki na tikeli papa Maniko, docteur Maniko, papa nanga, tata na yambi abi Amelia, mama na yo akei. Amelia mama akei. Na biso na banzo le la banda na HJ. Tana mati moto tina morgue ya kinoise. Mama Shako na ntimite kakufi. Non nzimate ke mama akufi, non nzimango te. Na mona kwa ndoto na lali na olamuka babisinga Mama Shako azani envie ya kufite tala Mama Shako j'ai manqué les mots non kokate maman non kokate courage maman Amelia courage mes condoléances à toutes les familles na artistes nyonso courage maman Amelia mama bipendu mutembe soki yo mama toloba ndenge nini na bimina retraite na yebo na yoki sango lokola kake tota na yebo na kutani nango chimbondation na chimbondation tukande wapi to bata
mo wapi liwa lakisa biso esika tokoki kobatama liwa liwa tokima wapi na se ya mai tokende wapi nzambe nzambe baartiste baza kaka bacomédien te bapeintre mpe bazali bato bakataka suki mpe bazali bamusicien bazali oyo ya biso ekomi kaka bacomédien na bino bato bozoloba pasteur de la fa bengisaki mutu na mutu azalaka na papa na ye ya molimo soki papa na ye aboyakeni musulman mpe azali toza kaka te biso nyonso tosambelaka na réveil te mutu na mutu aza na nzambe oyo asambelaka pasteur de la fa loba lokola pasteur mutu na mutu asambela na kwena ye mutu na mutu asambela na kwena eza te boshishaka biso nde bozoshishe wana baninga na pasi kongolo okomi lokola ndoki kongolo oza na motema lokola elima kongolo aza lokola ebale ya mwindu mutu aza na pasi bozoya ole bosunga bozoya bozochola biso totambolaka mabe baujana oyo bozolinga batambolaka malamu yo yebi bandumba kombie bolokota na nzela babima na kombie de mibali babanda tobatela babanda omoni shok naza nango lelo oyo akomeka kozwa ya ye nga kutu munoko na ngai nazalaka na bajarere de la bouche naza na tetra moko te kangaka munoko na ngai mama shako azalaki na ranki na mutu te mpe na matanga ya mama shako mutu oyo akoya na batapage inutile munoko no wana okobimisa mpe bétise nalakeli yo mabe avese akompagne mutu nyonso oyo akoya na bilobaloba na matanga oyo matanga ya bato ya kimia mama shako asali carrière na ye ti lelo akufi bino mpe minganga mino yango ya ndenge nini tokende gauche tozonga epai mama Olive Lembe na mama Denise Nyankeru boza ba numéro 1 toyebaki mama Olive ozalaki numéro 1 ya mboko oyo osolekaki oza mpanzi mama Denise bosangana take nzamba yoka bino mpo bozalaki ba numéro 1 bobondela mpa nzambe boyebisa yakanga liwa ya baartiste boyebisa ye toza na shock me ya koloba esali tobomba makambo mosusu basololaka apres matanga ntango matanga ebembeza na moka dodokolo papa dodokolo tobombi zamba pambola bino nyonso. Merci président Baptiste. Ouais, bonjour. On est sur Cléboa TV, tolali tolamu kito ki sangwa mawe kweli biso la matoi ke mama shako akufi et comme la gonde ni na matoi. Ouais, comme il y a juste un groupe, na groupe modo rango ya bomoko. Ndene mona message, ndene oki message. Na mbega benga Chinola, puis na bengi Shoga. Na bano benga non lava numéro bando le kate pour na sa confirmation quoi. Ouais, donc pour biso be do aiti to bozagi ate to te matadi. Mon erreur le rôle là, j'ai passé banel le rôle en bata c'est là et comme sous donc mama Shako. Et na sa confirmation donc voilà biso mo do juste tina clinique noise to la ndira de donc. Moi message pour na artiste pour ndingi bat balo bara artiste bino bo c'est la rare matanga pour bo relaxa batapage ya bilamba ya ba voiture ya ba beauté ba sur la parfum. Bolingo za la raté. Moi on est répondre donc ce bolingo za été de ngato ya té. Donc on a nango ba fitilité donc toi na pas c'est parce que mère za icône dans za icône za maman oyo beaucoup de conseils et bien le goût lobé té mais ba témoignage est bien vraiment donc rien à dire. Doit na mawa. OK, merci beaucoup président Baptiste, mes condoléances. Hein? Merci. OK, merci. Bonjour président Ginola. Bonjour. Mes condoléances d'abord. Ouais, merci. On est sur Cléboa TV. Président Ginola, tous en ensemble, maman Shako akufi akiyatiki biso. Tongo yoga kisango na ekoyela gondenga na matoi. Salenga passe makasi. Salenga vraiment passe makasi. Tondo bon ça roto filmer. Fallait que to bandango semaine oyo. Entre ba jeudi ye mungu tabenga ba jeudi on a chona filme nanga bon to pesa faute pas nani nzambe mu pesi ye mo mozwi to senga na nzambe ayamba mulima mama biso ape msina boboto ono soro ekoloba ono soro ekosala azanga na ye faute parce que azwi molimo na ye ye mutapesaki puis pe mutazwi c'est ça quoi pas ses alliés pas si ça na mutema ndenge mama zaaki bon subitement comme ça lino ndenge mama aliwa
Bon. Mais sur le plan, il y a des artistes et comédiens qui ont matanga, mais comme ils sont on dirait fêti, relaxera bilamba, ba voiture. Donc message européen c'est les artistes au bazar bon pour la matanga, ils appellent ça rouler la moto. Ils appellent ça relaxera bilamba. Bon, conseil c'est parce que moi na muki azate hein. Moi na muki azate au toro bilali kamona depuis. Ils ont après ma conscience. Conscience na yo moronde et la kisoke. Place aux okende, il faut se comporter boy, il faut zala boy, c'est ça quoi. On a un conseil parce que na repère ça mon conseil était. Tous déjà ba mikolo to yebi o ya kufi par rapport mon ndengani ando sur la maman Chako. Mais na sûr que Chako ezana mitema ne sango ye komela moko na moko na yebi ke to sambela na nzambe après ça sous ma castole la maman bien, c'est ça. Merci beaucoup président Tinola, mes condoléances. Et voilà, tout est bien, c'est fini bien. Non comment c'est Boutu Kolanda, artiste au lobby, selon pour la maman Chako. Donc au PCBiso mawa vraiment, et PCBiso participer à rôler là, qu'on perdre maman le rôle à maman Chako. Na pour akufi mort c'est bête car na pour ngara ya minu. Comme ya minu mimi maman Chako accueilli, maman Chako za icône. Il y a théâtre congolais, icône du cinéma congolais maman Chako. Tout perdre modèle. Oh, ils ont des filles belles, bah côté théâtre pour na maman Chako. Tant que la maman Chako na TV et PCP pour ça au salle théâtre. Tant que la maman Chako na TV et PCP pour ça au jouer le col la maman Chako. Donc ils ont participé mawa. Il y a au monde na maman Chako à Kendega Boy. Liwa Morsibit. Maman Zaya qui n'a bien problème gara yamino. Boutsuko ga artiste au Boutsuko loba. Maman et moi comme qui bango. Ou retourner jour un tel mercredi gara oyo maman tourna qui na ba site mususu mais le loba yo ki maman Chako akufi. En tout cas mes condoléances à toute la famille, artistique. Tu as toujours tout partagé maman Chako akufi aki tiki biso koza susu mutu loko la maman Chako na théâtre congolais. Ils ont vraiment passé. Maman Roboboto, on a déjà chance de gérer aux Alana, maman Chako une fois, deux fois, car on a kunaye. C'est là pour l'organisation de l'artiste et n'engue bazalaga. Namona que maman za cool, maman za akipara mutute, maman za on a pour na mutunyoso. Azate que au moins na muke au mukolo, zo peut se respect na mutunyoso. Malgré tout mutuso gaza tout na mabena e, menga na kutana n'enga deux fois. Tout sur la pena maman, namona que maman za sympa, za cool, asolara bien. Tout partager mawa, tout partager ma famille, artiste surtout, tout partager mawa. Mutu oya kufi, aza n'importe qui te. Mutu oya kufi, ezan de maman Chako, icône ya cinéma congolais, modèle na cinéma congolais. Oya tiki, batu belé, n'a pas participé mawa, pim susu. Bo s'abonner massivement, bo continuer toujours à s'abonner à Cléboa TV, la chaîne des familles, une chaîne éducative. Bouti Kolanda. Ndengeni to sali matanga ndengeni to soli na artiste nyonso ndengeni ni mudamutu alobi point de vue na ye papa mais na rokabwana bino bongote sans oublier na repesa mbote na cordon Franklin Masiala o apesi une opportunité à reléguer la chaîne sans oublier aussi la patronne maman Pichu Mangaya. La patronne maman Pichu Mangaya, la française, merci pour tout maman. Sans oublier mon ami de tous les temps Salomon Boyo le leader. La team non-stop, les garçons swag de Kitambo, Philippe Olejean d'Abaplay, Kevin Chamberton, Grady Mams Mampou, et Benny Maestro et Benny LM. Donc, Tonton Roy B2B, toujours partagé toujours Mawa. Beau s'abonner massivement à Cléboa TV. C'est bellement votre humble serviteur, beau à Lubanga, garçon capable, mon Kitambo et Tongo. Sur Lingo, rejoignez-moi pour la critique, conseil, remarque. Mon numéro c'est plus 243. 89 55 65 437 plus 243 89 55 65 437 on est pour la critique remarque conseil ngaimo na bino leki na bino j'espère que boyambinga maboko ya kufungama na chaîne oyo Cléboa na kosala musala kitoko et bopesa nga confiance nga pe na kopesa bino confiance tukutani mikolo ezali koya bozala toujours fidèle na Cléboa TV la chaîne des familles une chaîne éducative merci bisous bye.